juste na mais au second na o te comprends pourquoi na moto moko na linga ndonga kwa mbisa moto moko ko tokisanga mingi te na olemba na sa poto bachanga muke iyo une fois ka mwana na soignisinga une fois memelinga incompréhension le quoi pe na linga kete biloko kana na zuna teki comment va problème et comme la ke eza yete ko condamner nzamba opesa mbongo bosomba bilo mususu pasi na biso eza kaka batamokito bayoka bo reporter lisusu date maomba yeba te eza pasi na biso nyonso mais ça non bien ça bien nzamba sunga so loko lobi hôpital olinga bat ba hôpital te po et ça lo bien te ça va pour nous. Pourquoi vous allez en être et on a officialisé mariage 20 ans de fiançailles 20 ans de fiançailles c'est beau et belé nde oloba on dirait ngana sala ngo esprit on dirait ngana na se soucier raté que un jour non honoré non apena ke moi ça sur l'excès era pamba aleli ke mbana ye to somi biloko na yeko teka ngo na baka ke mo ko teka nda ko so ka bika mo ambo na batela bo moino ina mo mo sanga zoba non yaya biloko libala o ataba 12e fois to somba biloko non ça teka ka ngai soki ezaka bokomi pembeni o bakotele nga na ndako soki esali bo biyibi bayibaki soki boye o mongo ebungaki toki ekoki akobala ngai akobala nabeleli mais belle la pe nombre d'années bosali ya 20 ans de fiançailles 20 ans de fiançailles eza soni mutu esali so makambo oza jeune fille oyo ya mukolo atikala na avenue oyemo eza problème te deuxième fois Chantal Nzambe TV, la chaîne qui nous informe. Comment tout le monde est nouveauté, Chantal Nzambe TV, tout le monde est en... Chantal Nzambe TV, la chaîne qui nous informe. Comment tout le monde est nouveauté, Chantal Nzambe TV, tout le monde est en beauté. Une chaîne qui nous informe, toujours actualité. Chez Nabana Mboka. il faut la surveiller papa na yo bon il faut d'accord mais c'est que le maman t'a couffé tekelenga yo atikelenga osala nini na vina d'accord ba fusa ba lo ko na ngambe ko na sala elote elo na tika yo no uchangwa uchangwa mami na no tuna nga lokwa nga no tozala na relation bien o tuna ngani o toka na relation bien te nzambe mtopesa mobile na ngambongo yo balanga so balanga na makasi no ba biloko ekokisi est-ce que nga za muto betelo suli solo ke mobile fa yo bala eloko esi to lemba famille mobimba kasi yango ngana tunyo eloko nga deko na ali banda na ngo discuter na yote valeur so sila ana sikonde to ali banda bezane ni na otambola bolumbu vodi esikema te deko na yo kutelo na comme yo bien eloko moni ya malonga ozo beloko osoba na mbongo to mbonga ba locataire oh mbonga ba locataire nani ngana deko ebi mkono la mabena oteka lupango sikoyo ko luka vino ngana ko mto somba kya ke papa mto somba ka tika kona komuna titeur numéro 1 zanga banganga na binela uti bwe no ebanzela na tamboli so tamboli ba cholo ni kali nzambe mutapesa kalibala na ko forcer ngote mobali na ngazo kanisa mbongo soki ekoki akobala ngai akobala nabeleli mais belle la pe nombre d'années bosali ya 20 ans de fiançailles 20 ans de fiançailles eza soni mutu esali so makambo oza jeune fille oyo ya mukolo atikala na avenue oyemo eza problème te ezaki c'est ba indi ba peso ba sindi ba bengo benda ikia ngaye yo na ndimi jasime ozala exemple pona ba fite na quartier obanga na biba c'est exemple nanga nga molongo libazemi nga mokimi ndako 20 ans de mariage obala te tambola bien otambola suna bêtise te na 8e hors mariage na bota comment na mabenga nini nandimi nga camarade Marie de Magdala so mabebu so ba yo sala yo ksa yo soni te ba biso nde to yo ka soni oh so la ti soni comment no kande tinani alobati donc comment no kinana kipabilité mo comment so ana mutu ata mutu tunyo oya avocat ba obala nga kaka parce que on sent oui ba obala nga kaka mama li paso eka mama li pesa nga sexa cha mwamba ba obala nga kaka
un slogan. Et alors quoi, chemin de la gloire hérité Watana Benengeya. Déjà, qui trouble dans TikTok. Un petit chemin de la gloire et Vandi et Kandi, yo baligate. Bien, moi n'importe. Baninga achino babalaga série ba okota na nzemba pesa mon passage. Ah ouais. C'est silisi. Problème est ça. Aïe moi okota na ye yo balaga. Igigini na mbule manu wo mame. Et ça la bongo. Mame balate comme un liboma. Bakoyo kasango. Bakoyo. Ante bazo vie betani ba ni ba yo kasango. Sango ni ba yo ka bêtise. Yo salaka o ngai camarade Anifa la Rose. Anifa la Rose aigle jaune. Abala. Bat loko ba Jackson. Batu baba vendi swa Mimi Loba. Nini manke to sala to za famille. To trega na nzungu ma famille. Nini yo ba sala yo. To zangi nzungu ma famille. Eza pasi. Na ba noko ba komi obaye yo parce que waya mo ya soni. Ba kambe to libala. Ekotaka basimi baleki. Ozo yembe ate uta motema ya soni. Ekotaka mibali mi boleki. C'est concert et continue au kati. Falo binati. Pour moi que soni mutebini sayo. Eza pasi. Chemin de la gloire hérité. On va hériter Boakinga. Voilà ce qu'on attendait. Mimi kabongo. Poussana bisoto. Chemin de la gloire ya makambu. Chemin. Moi to ben un album du siècle, chemin de la gloire. Totori na tembe wata ai. Kaseko yepe na yebi ko yebi bolingo. O yebi ko sala bolingo. Ko zala pembeni no bébé. Et sala kanga bien. Chantal Yanzambe TV, la chaîne qui nous informe. Comment Tolamukina Tongo, tout le monde est nouveauté. Chantal Yanzambe TV, tout le monde est en. Oui, l'homme sous son temps, bandela quand on bandela quand on comme le quoi chef au ciment. Au batama boki baloba, non, ti chef aussi. Comment hey, les mon sunganga peko. Sunganga ya to ke na ba procédure mbangu yinga. Ngana olia mbongo likembe za déjà ba une affaire ya ba $2000. Soko za mwanda obambi likolo nango to sombo ba biloko to kende osola na yeya osolola na leki na deko ba obenga batata mosi ba banoko ba ozala na et nga to officialiser mariage 20 ans ya fiançailles 20 ans ya fiançailles c'est belé Andia nde oloba on dirait ngana sala ngo esprit. On dirait que na se souci raté que un jour non honoré non et nga mobalo za souci o sama kambo yo sala oyebi ba problème yo so ele kila oyebi ba côté na ngaba ndaku oyiba ngaba mbongo oyiba mbebele so to c'est organisation to komi prêt allez les camo fait bima to komi prêt les camo fait bima mais na motema ozalaka jour pour jour 20 ans et c'est le consacraté nous le besoin $2000 on doit aller ça tombe bien ngapena na moi $500 mona na ndaku wana to ke to sobi ba biloko ya libala. Mais kobosa na lobi na yo zoto ke obanda. Si nga sincère na boujango te. To sangisi na 2500 na wana to sobi mo banzunga ma famille. Ko sa ta dépense ya moins 1000 to sala ta dépense à 1500. 1000 wana msuto cheka na enveloppe symbole ko ba biloko msusu yenga. To umeli 20 ans de fiançailles c'est beaucoup. Parce que obeg inza nouvelle énergie. Kwa za na Afrique d'ici. Aibsinga abi soki okomi près na makamba libala na yo. Signalenga donc yelo kwa tinda biloko na Lubumbashi alors ça les langai soki ba veste soki be voile soki ni à partir Afrique du Sud atina na Lubumbashi à partir Lubumbashi to tambola ka na chance to tambola na chance na libala na biso yo ebi cadeau o hérité Watanabe la pulga goga wa bombeli biso alobi bino ka bobala na mukolo na boyo tikela nga ka invitation na nga wata mtalobi abi wana surprise moko pourquoi pour biso ne to ba spiritas to komina ba spiritus ça veut dire ba spiritas na ba spiritus Congo Brazza to na concert munene moyena ki ezate pour na ba préparatif à mariage le 24 novembre au 25 alors banana na point noir. Après qu'on souque ça na Congo Brazza, bana Brazza bazin au CP, bila taka lo moins léger bo. Moi mobile moi lo moins lemba fille moi lo moins lemba pour aux la week-end. On peut pas fêter week-end en bonté. Mais on ça tout aux éléphants tout balali comme ça. Nuit d'annonce tout connaît. Tout ça on kuna na Brazza pour braser zo bonga la partir le 20 goga déjà na terrain. 21 22 23 24 to ke ponton. Ponton moi na qui était pour quand on a staff technique. Pour la libale. Voilà lingaka yo. Bolingo za rebelle mais ça la cam. Mais là qui sont 20 ans fiançailles. Non pas mes amis, on cocotte là. Nako yiba. Ah bonjour. Cocotte là nako yiba. On fait ça fier en beauté mingi bonjour.
ayo toka mai enganga mutu eke non non nala mutu ekendaka vanta mutu nanga ok yo pe cha mutu nanga kimia nalo kwa mutu rezo ko bege tozo préparer mariage cha mutu nanga kimia bonjour ko bala eza ma sécurité ngate na yemba ngo redi amisi libala eza eloko basala na mutema mbangu te esengi lotala okanta soki solo okoki eza te bobala na lelo po lobi bokabwana likwela eloko mosusu dode mayemba mutu bokofana na ekino suka mulongo moto akobotela yo bana soki olei otondi te komeka te mosapi na mozindo yaka nobulka fo tobaki après mariage tobaki après mariage tobetokangi na yama mutu osala awa kasi esili tinga nakenda mama nanga nini yango nakenda boniko tofana no na terasi bana na bateka yango basalani bamekisa no baduti yaka boye te après le mariage boni boye ko après le mariage on a servi votre église mo boye songolo pas protocole après boni boye j'espère que vous allez bien j'espère que vous allez bien oui très bien allez viens ya bon c'est ba chaussée na boy ba like ba metanga ba changa ba cœur na boy lo na bo ba cœur non non lo na bo ba ko ba like te ba partager pété na bo ba cœur Chantal Nzambe TV, la chaîne qui nous informe. Comment Tolamokina Tongo, tout le monde est nouveauté. Chantal Nzambe TV, tout le monde est en... Yo Jesus. on préparatif. Si vous avez une dette, il y a oui. Il faut un peu de temps à la kimia. Ma prière, elle doit être bien petite. Ah, bien comme le tien. Oh, déjà, oh, déjà. $7. Oh, $7. Papa. Djibril Biyaki. Djibril Biyaki, nouvel entrepreneur. Jeune entrepreneur. Jeune entrepreneur. Djibril Biyaki. Oh, comment? Oui. Abina Lava. Comment ça se passe bien? Il faut aller initier na commerce. Ngati go omoni ngai na osala moi si wala moi si nanga alingi kana bala ya mona 20 ans eza ebele pona fiançailles donc so ngwana aleli kelemba 2000 3000 na kena so bise biloko so ka incompréhension pour 20 ans samwana ngalo botana ngalo bala mundele en tout cas c'est RBL oyo $5 tika babilo autre magasin na tout auto so mengo $27 siko yuzo bala babilo ba $5 comme marché noir et comme marché noir eyenga marché noir bala sikote ngana bala 2 ans après la kufa donc 2 ans après la kufa 2 ans avant kufa 2 ans après kufa 2 ans après la kufa ko soko bali 2 ans après kufa après la kufa nga oh $9 et $9 mais on les a mouflé marmite c'est ça $20 oh mouflé va pas bon mouflé ça comme ça biloko ngo yo tike pa yaya biloko ngo yo tike pa yaya non somba oh nous bien zo yamba te non te faut ça ka na côté mimi na ngai te faut ka na oh dada oh non pas $25 oh non ya koteka mo douter te koteka te na linga pas ele ka te na bi koteka te donc yo na l'action otala est-ce que c'est pas qualité na ngo te oh koteka nini koteka te oyebi ati ka biloko ya kasi yo mobali na nga fiancé na nga 24 biloko na biso libala yango matika biloko atika biloko balaka olobi atika biloko balaka ope kotika na c'est la malembe to kono binala kiso yaya ye mobali na nga ona yebisaki okie tozobongisa biloko ya libala tosi tosombi biloko nyonso ye nde tobala na obi nayebisaki oke samedi bobongama donc moi ce serait 20 ans na serait 20 na kobala te na kobala kasi na kufa 2 ans après na kufi na ngai yo nde moi ça lobi 20 ans na kobala yeye papa na beto mbata na beto mbata ya moni biloko tosombi nga mona ye na tosombi yango biso mbali yoka malembe nga za malembe tosombi biloko na zandu biso mbali oui oyebi mbongo alikelemba na na ndenge booloba loba nde nazwaki $2000 na pesi 1500 1000 na tika nango po totia na enveloppe nde tosombi banzungu ya mafamille oyo babiloko o mobali na ngai mimi
nga na biteke nyamo za mbali na yo ayaka na biloko banda kana nga na somba kango nga za revendeur so bike na tete nga somba kana ye mutaila ngo midemi apina ngake moi moi c'est sur l'exeka era pamba aleli kelemba na ye to somi biloko na ye koteka ngo na baka ke no muiba koteka ndako parce que abika mula ambo na batela bo moino ina mo mo sanga zoba yaya biloko libala o ataba 12e fois to somba biloko non ça tekela ngai soki ezaka bokomi pembeni o bakotelenga na ndako soki esali bo biyibi bayibaki soki boye o mbongo ebungaki soki boye ezongisi boye mobalo dekora silisa na ofinga nga tosala 20 yeyo eyenga mbongo na ngai ya pasi na okanisa na makelemba nzoka nde yo kosaka ngai te bakoteli yo na ndako baagrese yo na 20 ans nyonso yo vandisanga kabwana mutu kabwana ntaba oyo pourquoi yo kabula papa sika biloko na ezambongo yaya zwa teka ngozwa bénéfice kopesa mbongo eyenga bosana nga na vino loko bosana nzoka biloko lengi na ngambo bosana nga loko bosana te bosana enga puto banike yo bana nga to l'excellent nga dekor azalai na raison na ye 20 ans nga na quartier baobenga nga bikia likolo oyenga na supporte yo kende bosana bima kende bosananga na mulongwa basi no l'excellent engana ate bima basi mo na benga la police est-ce que yo comprendre ngai yo bo comprendre yaya mwana obanga ke mibi ba ko boma ye est-ce que yo comprendre que tu sais no fait ko mi 20 ans ça le quoi moi so ba cheze mbasale critère français kende na bien 20 kende on so mona ba sorti ngo ba sous-vêtement na lido follow na ni kende na boy na boy lengi na nga pe na boy na boy na bien est-ce que vous comprenez ngai na comprendre bi choc na non est-ce que bi choc na mtebo obungisa muto linga pendant 20 ans alors obungisa ka bwe pona ilobilo na to ilobilo na bilo ni ona ngai ke non ndiko na ngai sala mobali ndiko na ngai sala mobali na comprendre ne bana ka yo so nsanga tikale te bana ka yo so nsanga tikale kina mais na comprendre ko lelo kasi mo ne ka timeni OK pour me yo pesa bilo c'est impossible ya bi koleki na yango moni ba jeune fille ba comment on voit à ton 21 ans non chaste yango moni mibali lelo to comment on so ba parler yo ba pa Frédéric ba pa Simon pas Simon mi o ka ba to balanga pas je te faut balanga deuxième femme non balé mais balava na komekate mbongo na ngana nzoto na yo sakani so bo bali comme lava bali comme eyenga komekate dehors calme Mimi yo koleki na ngapela leki mais quand on boni la Mimi ngapela parce que yo to luki makamba mais continue à dire voleuse OK ngalo sko to mekana tuna mtongo na mena mekana yo baba kadi wala de orso anyway Chantal Yanzambe TV, la chaîne qui nous informe.